Bana mama, bonjour, bonsoir, bisika nyonso bozwami c'est Noela TV bambote na kombo na Yesu na pesi bino bambote nazozongisa oyo euta koleka déjà il faut balobi ke faut kozongisa ka ba à suivre oyo elekaka esalaka pe bien oyo eza passé kozongisa susu na actualité ezalaka pe bien po bato bazongisa susu ba mémoire bayeba susu toutaki wapi pe kende wapi bambote d'abord la famille la chaîne bilonso bisika nyonso bozwami nzambe alola abomba pe abatela biso la famille En tout cas, awa, nazotiela bino la baronne mama ya YouTube na ken pia na bando discuter kandenge ezalaka kaka. Donc ken pia nazo koloba ke akendaki na fête azo mona batie ba nzembo musique disons ya artiste na biso na kombo ya Frère Gola donc mutu nyonso afandi na kiti atako bouger te. Amoni batie soki ya be héritier soki ya ba fali ipupa donc mutu nyonso atelemi donc elle la kisi ke alobi ebele ke bato ebele tse ke balandaka Frère Gola te donc batiaka attention na bango kaka na fali ipupa donc na ba héritier peut-être au bien na ba Koffi Olomide donc selon ye Karine Mokoza azongiseli ye ke okoko obligé be mutu te parce que mutu na mutu pe akoko zala pe na bato koza na communauté ke romana pe bato baza pe wana ba fanatique ya Frère bazali ba fanatique pe ya Frère ete bazali c'est normal ezalaka bongo soki bato bafanaki wana basepeli na musique ya Frère Gola te comment fait-il ba côté de bakina babina pardon bakobina pete c'est normal mais sikoyo le lobi kuna alobaki mabe acholaki mabe pona ndeko na biso artiste na biso Frère Gola mais lelo susu a changé parce que pour na kolakisa ke mutu a changeaka tangu nyonso mutu a changeaka na ye il faut pas tozalaka neti surprise wana ke pourquoi mutu oyo asali boye pourquoi a changé boye pourquoi alobaki boye mais a changé c'est normal ezali nature ezalaka bongo mais lelo a changé akomi ke aboyi susu artiste na biso na kombo ya fali ipupa tozomona ndenge bazoko bendana bazoko ezokite ezomata famille ya ye ken pia na kuna ndeko na ya na ye kuna makizembe na ye abimi kuna azoko kebisa artiste na biso fali ipupa keba na ken pia no koboma ete na bat oyo tindi po bakende ko sala ken pia na mabe bon on ne sait pas mais na poto ezalaka nango penza te mais babomanaka na bango mais lobi kuna akumisaki lelo oyo a changé pona kolakisaki mutu azalaka ka mutu a changeaka mais il faut que bosalaka au milieu du village surtout ba journaliste azalaka na part ya mutu moko kaka te journaliste azalaka na part ya mutu nyonso biso kaka tozalaka na part ya Karine Mokonzi parce que yende mutu atombolaka bato te be bato batumbolaka yende soko otumboli ye biso toye topesi conseil mais sa mafinga bandeko parce que balobi mafinga etongaka te mafinga pe ebongisaka te parce que Karine akretiaka motu pe kaka na bongo te soki otumboli ye nde wana ayaka pe apesi ayebi soki eloko boye okendaki boye eza boye te eloko okendaki boye eza bien te afingaka te abimisaka ba injure te ndenge toyokaka na mwana mwasi na kombo ya Jael Shondenge afingaka donc aye poto na mafinga azofana pe na mafinga donc azo changer te toyebi te eske azoluka vi na ye po abwaka ngunda na ye po aluka ke atikaki bana na ye ou pas azaka na kati ya mafinga mais Karine Mokonzi wo bando loba chaque fois azalaka na mabêtise wana te mais ken pena lelo azongi sur le chemin alobi que akomi goloire donc biso siko tokotalaka ndenge bazokendele siko nazotiela bino ndenge bandosala discussion na Karine Mokonzi la baronne azotia ene na nzela Karine Mokonzi nde atiaka bato na nzela bana mama nazotia bolanda na tolanda ngo na bino ensemble bolanda mama ya YouTube ensemble na bino makambo oyo
baza motivé te to aider bango to lobela bango vérité. Mon frère, DJ Tubadi na asi luzola yebie. DJ boy ko tsenze mbafé. Tsenze mbafé batu tout baké ko fana bati na so piste etikali vite. Est-ce que tu supporter na répondre? Il faut apprendre. Yo so répondre malambonga na mona na bafete. Asi luzola pa na bafete yebi malambonga. Il faut apprendre quoi assumer ko yeba que batu nyonso tende ba fana faire. Il faut que que peut place fana faire pas zate. Il faut yeba ngo ko ke peut place okuti ke mutemso pe ke afana fali azate ka ba fana papa wemba. Il faut yeba ke zala. Donc ce qui na fait tu on a ba che nzemba faire ba binite yeba ke peut-être ba fana ka ba fana ba fête na ba différence. Fête msuto za hape na asi luzola. Il y a important même ce ba na fête te se faire a tie concert martyr et tondaka ceux qui ont na poto abeti na basal abetaka c'est important yangona donc yo il faut senga nde bagolwa kutu ba se manifester na mamtu yo ko se senga monte ba bina na ba fête papa ko minini donc fana ngona ndako yeka ye na fête po bina la kisaba tu ngana fana fere Dichalo bi nzembo fête senga na biso moko agolwa asenga nzembo ya fere Dichalo bi nzembo fere et ça a fait malil. Magambo oyo baza motivé te to aider bango to lobela bango vérité. Mon frère, DJ Tubadi na asi luzola yebie. DJ boy ko tsenze mbafé. Tsenze mbafé batu tout baké ko fana bati na so piste etikali vite. Est-ce que tu supporter na répondre? Il faut apprendre. Yo so répondre malambonga na mona na bafete. Asi luzola pa na bafete yebi malambonga. Il faut apprendre quoi assumer ko yeba que batu nyonso tende ba fana faire. Il faut que peut place fana faire pas zate. Il faut yeba ngo que peut place okuti ke mutemso pe ke afana fali azate ka ba fana papa wema. Il faut yeba ke zala. Donc ce qui na fait tu on a ba che nzemba faire. Peut-être ba fana ka ba fana fête na ba différence. Fête msuto za hape na asi luzola. Il y a important. C'est na biso moko agolwa asenga nzembo ya fere. Dichalo bi nzembo fere et ça a fait malil. DJ Tubadi na asi luzola yebie. DJ boy ko tsenze mbafé. En tout cas, bana mama, tozo koma na suka, vraiment, ken pia nazo discuter na rien. Or que, Karine Mokonzi azo zongi saye na ligne na droite, ezalaka obligé, tepe obligatoire, te que, so ki botie musique ya faire rigola, ou bien, ya fali ipupa, donc, moutunyon so ifu ate le makaka abina. Non, ezalaka bongo te. Peut-être pour ayepe poto sika, yango, azo comprendre te, ezalaka moutunyon mutu azomona sentiment na ye place ekomeli ye musique nini ekotaka ye okomona atelemi abini mais ken pena tellement azo comprendre te donc azo discuter na ye pa kaka pona rien kaka parce que alingaka na ye faire rigola te mais azo défendre bongo mais lelo yango nazongisi nanga archive oyo elekaka kala oyo aloba yango nazongisi bamususu bakotuna pourquoi azongisi makambo elekaki parce que pour instant akomi ke pour moment oyo balobi ke akomi nani akomi Gaulois ke akomi Gaulois yango sikoyo bana mama yango eloko na sayo nini na lekisi mwa mokepo to zongisaka ba oyo elekaka na maloba oyo batu bayaka nango lobi alobaki eloko mususu mais lobi pe akobalsa eloko mususu donc fuko zongisa mutu na passé na ye na ondenge ayelaki tomonaki biso so ken pia na ndenge a tombolaka penza feregola ndenge afingaka mama feregola ndenge basangisaka ba journaliste en tout cas boyeko na ndenge kosalaka musala na bino bosalaka parce que yango bolelaka na kati bosalaka nyonso na kati mais bo respecte yango boyeba ke journaliste azalaka na part ya mutu te journaliste alobaka oyo ebimi yango pe ya azokolobela donc il faut ko changer nango
En tout cas la famille nazo zongi sango parce que futo zongi sakabiloko elekaka bato bayoka ke te moto alobaka boy mais lelo abalosi boy ezali pona nini pona intérêt à nini. Donc c'est un peu ça. La famille vraiment na toujours comme na suka vidéo na biso. En tout cas erboza vidéo na biso to like to s'abonner to partager to aimer et ko sala biso bientôt yebi ke essayer les ma biso zo zongi sango susu pona ko zongi sa mémoire ya bato na nzela. Merci c'est Noela TV nazo tika bino. La famille vraiment bye bye.